Anti-choc te. Pendant que nous avons besoin de ça, mouvement l'air quoi. Ok, si quoi yo, on a tourné question obi. Bon, comment on a vu tant on a vu même battre monsieur na Mickey, est-ce que viatique yo on a une déception quoi. Ouais, déception mais grave. Kende ni via woti kanga ibo ngam na zana ya tiki ngai. Petit na en plus. Si quoi est-ce que boule maman on a kende wapi? Si quoi na vanda ikaka ti master on a pas de changa mbamba. Ya to ko na biso na anti-choc. Voilà tu comment anti-choc, pour anti-choc comme on a biso ya ko pesa. Ah bon? Oui. OK. Oui. Anti-choc ça comme biso ya gina moi. Non, si on a pesa comme moi si je me trompe pas. Oui, daté, mais en tout cas, comment anti-choc? On dirait oui. Ok. Quand on a commis pour nous, on a comme grand-père, on a pêché comme grand-père. Oh, il me dit ça, Bozi comme grand-père. Tout le monde a ça. Oui. Sérieux, ouais. Après. L'homme prudent voit le mal de loin. Et ça dit comment? Et ça dit que au Kotana. Au Kotana, bizarre quoi là. Comme on met la collègue à bateau, on a coupé la mela. Quand on a eu un balamoko, il se prend et ben foutement. Il y a bateau qui nous on va saler na bon. Bon mais par la grâce de Dieu, na bima kala. Na bima kala tant vous allez qui mbelenga na yo ko c'était. Il faut envoyer ça la pendate. Faut envoyer ça ndengwana. Donc ce que mélite au sol la terre donc ce que là qui na une heure aux anango te yeba na tongo ko la mwana galère mabe il faut ça nango ce que ça ndeni donc drink mo boyo ça dit il drink il ne tika yo muto kuma no radio avant radio bête faut chapel aux comprendre donc ce que mélite en hauteur. Mais ça suite à déception, tu as carabouillé, quotidien. On comprend te. Donc bon, le mouvement quand on a autre chose, ça esprit juste était bon voutement. L'homme prudent voit le mal de loin. Tu n'as pendant la franc. Allo ba yo awi sabi non ils ont été moi qui de loin. Aussi pour bébé raté. Tu bébé raté parce que na t'as na Mikili. Na sala ka 1 an pas moi. Yo ya la 1900 combien? En 88. Na sala ka 1 an pas ba ba expliquer na kini. Ba refoulé. Pour ça venir. Te place to kuma ngena to no beta concert na Suisse ngana ba rigo sa na ba cartouche. Na ba tumususu ka to zaka na bango batika biso ba mususu. To kenda ko beta na zaki na passeport de service les rois na boakate. Allez, si on a parlé tout bano à la place ba musicien ba la lo yenge ko marate. Ba va et vient bano ça na Genève. Na Genève. Ba yukanga biso kuna bref quoi to ka bakangi biso. Bakangi biso mbala moko ngana utaki kini mbala moko na moni lipapote. Mbe ozui. Azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie Papi Gen. Émission kitoko oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki azalaka muninga na yote na kotikala pe kozala muninga no te pe to kosala pe compte Yosafa quoi ngai az artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai chez Lamputu nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie pe na kotikala jamais kozala moninga na yo donc tolobe la nde vie Papi Gen Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotikala pe kozala moninga na yote. Papi Gen, tolobe la vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mr. Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Dans la moninga na yote.
nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Chers amis, Topé Sibino Mbote, partout, vous disposez à Kolanda Biso à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci, Nabino. Un moment, tout le monde a dit Penzate, Nabino que Tozali. Lelo, Nayeto Kutanana Moko, il y a Bakulutu Nabiso Bakinda Sang. Je crois que l'émission Masolo à Poto, les émissions yo. Vraiment, les lots, tu vas se payer en haut. Pour moi, émission, le beau Zahara, yomo yebi. Mais en tout cas, bakulu, tu vas se payer en haut. Merci, Nabil, pour c'est encore ma casse pour tout le que la bino toujours. Tu vas dans CV. Voilà. Merci, na Washington, merci, Nayo. Eric Shimanoka, merci. Jérémy au Canada, merci. Pinochet Agostino, merci. Eric Shimanoka, merci. En tout cas, Bandironio Sobolanda Bisso, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Le 24, à Genève. Batunio Sotokuta Namnokuna. Merci, na IPD Kokao. Le on a eu Kutanana John Nolo. Dès la lobby à Sotobito, le CV à John Nolo, et Zabena Banda Luchi Lobby. Mais vraiment, tout le monde a John Nolo. Bato Binsou Babengingai, la Belgique Babengingai, Papi Gen, Salefort, Zola Bisso John Nolo. Mais Azalaki absent Awa, il était au Congo, il était au pays. Tangoye, Tobengani Mbaramon de Tokutani Boué. John Nolo Mbote. Bonjour mon frère. Bon écoute, tout ça va? Ça va, Papi Gen. Tout le la vie. Toujours. Nous sommes en bonne santé dans ces pays. Ah, merci mon frère. C'est une grâce. Ouais. Parce que pour tout le monde en a sous. Et ça, sur une jambe, l'ingagité, mais tout le monde en était. Pour tout le monde, l'équipe va l'équipe est belle. Mais la maladie, l'équipe va corona, va master, ming, va que. Si, si. Ah, biso to putani, les lots vraiment c'est une grâce. Il faut tout comme ça, Nzambe a bombé biso. Vraiment. En tout cas. Mais Kinshasa, l'équipe bien voyage à Kinshasa. C'est bien par la classe de Dieu. On sait combien de temps qu'on a? On sait les 4 mois. Waouh! On sait les 4 mois. Eh, on dit 4 mois, on Kinshasa. On sait les 4 mois. Na yembeli pe mon konchambo kanzembo. Il fallait kaka. Ah oui. Na yembela te batwana mususu ba lekaki régime liboso eleka wana na yembela moté. Nous pena lokola za mwana ya mboka propre de père et mère na moni fona yembela. Ouais. Na yembela ki. Vraiment na yembela ki nzembo kitoko. Bokoyo kango ka ben kole kola. Ok, donc tout le bagage voyage vraiment dans l'ensemble l'équipe très 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 bien. C'est bien. Qui bien. Qui bien qui na 10e rue résidentiel limité. Hôtel à Kamoul Inter. Kamoul Inter. Donc il y a hôtel Mogo classe. Avant du coup, on a 4 mois, très sympa, tout. Bien, c'est vrai. Ok. Vous avez reconnaissant. Ouais, c'est normal, ouais. Tout le bien, faut. Voilà. Alors, Lelo, Naye, Tokuta Nayo, Kulutu Naye, vraiment tout mécano solo là. Sur yo, ma solo, émission, tu bien, ma solo à poto. L'émission, tu sais, moi, Kulutu est belé, Bino Bato, Bokenda Sango, Bino Bato yo. Bosala vraiment moi ligne oh lelo bandeko ba l'équipe bana na bino bazolanda na que vraiment to meka ko solo là normalement na linga avant to banda po ndela lobia wa yoza na CV za mulai John Nolo to meka no ko sola anzo kayo kombo na yo vraiment ezaka nani John Nolo et bon give utaka John Nolo give kombo na ngai donc vrai nom de John Nolo. Pour la moni na interphone na c'est hein. Oui. John Nolo pena kombo na pena. Ah, si vous give ça ou prénom. Give ça abréviation ya kombo ya de Zaki Ngi Mve.
donc ngimve donc na longola n na m wana parce que ngimbi mvemba donc na longola n na m ya mvemba yango epesa give yango epesa give. Ouais. Ok. Donc dans l'angle auto solo, c'est-à-dire au retracer biso moi quelques parcours na yo hein ou les cas wapi mais avant tout kende bongo mais quand nous ko yebisa na biso jono lo botama wapi ngana garçon Matadi né à Matadi. Ah moi mabanga. Oui. Ah Matadi be bokila. Matadi. Mbengo. Là na garçon Matadi né à Matadi grandi à Matadi. Mais pour la Kinshasa quand la bande musique na Skini et na Matadi pardon. Na mona kino pour na sala koni il faut na matana kini. Dans la matina kini avant de débrouiller c'est pas facile mais quand même mon bal il faut Luka pour qui cherche trouve ce que Luki te retrouver aux rien. Avant de beta porte kini mobimba tine okutanana mutali boso to okutanana na ye ça qui beaucoup mais beaucoup to okutanana na occasion ya vieux moko ya kana Matadi carte blanche tata na ba Bobette Chipaka donc il y a kana Matadi avec na nani na akina bar na ye na business carte blanche na carte business place moko mouvement makasi pena à l'époque tango ye amoninga tukutana na Matadi na métropole tina bisino vienga pena yemba kama mke jalbo yemba ka mais so yemba na yembi mo parti mo ka peut-être na charme na ubing so na kisasa busala wanzembo na bo kenga ko ya penga mo te na wana ndeko nanga cartouche pona sala isolé tenga moko et puis kini kaka do folio ya kala mutu normal et puis cartouche besoin na mabanga les autres oui je suis cartouche na bi master to ke nekine babing sibiso na vieux carte blanche to komi pe kuna le na mboka Matadi zaki jela Matadi zaki mabele penga mwindo rouge jela zaki mabe trop mais nga zaki toujours un esprit kaka na ebisi mwana mai na lobino to ko komela vieux carte blanche bongo tena ba ndenge to baby boy nakina master na moko na femme de Konda donc ils ont 15 maisons hein où Italie 20 maisons où Italie 20 maisons ils ont 15 maisons où il y a 4 ya bango de Kondar na komi kuna na bi to laver pour to comme la vie to comme bien to laver to changer bilamba via quand ça to y na paraffin bien to y so ndenge ni na comprendre to latte ben propre to bimeli vie via sepe la mon biso propre. Et t'as fait une chambre na biso chambre D. Ouais, to komi kuna ngana l'air kwana na molo linga na sala na evoloko. Oui, mané volo. Alinga ulinga kuye mané volo. Pona molo linga kuye mané te volo. Ti alobino evoloko kana succès te mtana succès petit isa Wemba. Wemba mtana succès ale boko no sala ko sala la Wemba. Tellement grand prêtre Big Boss. Então bon abatindi be mutu directeur que no benga Wemba pa ka mutu so benga carte blanche pour grand prêtre te marka ba faire kiss então be aí Wemba soya mana chenda ngazo kima cho Wemba soya de fait triboul que son âme repose en paix ayo sinalinga Wemba soya cho ouais ça qui vers baneni bon voilà 79 ti abakomi bayena losikia losikia komika losikia manene losikia aiba ngari chama Matadi kaya binga jo ngapena so ebate tukutana na Matadi mena eba ngate na ebosana nanga o matande mo ya ka shosho to sololi to yambani pena Wemba eleki kana parce simple ngwango pesa laki mwa mukeme ezalaki sute po tukutana losikia pesa ambiance mususu eta tukutana pena na Wemba ndenge ngwango wana ni kobanga mwa bomo mwa obika mwa frusu wane continue ya kini te Wemba laki déjà danger l'air wana danger penda sino te ti
tokoze les cas parce que simple toyebani mpe na wemba sikoyo pardon tozonama moke nsima moke kaka moke ti oyo ya Kinshasa ti okende koluka c'est-à-dire c'est aussi confirmé déjà na Matadi na confirmé déjà bato bayebineke non donc neti baokito wana eza bachanson Matadi bapremier chanson na ngai yemba na wemba eza neti tremplin na ngai mais yebana déjà na Matadi mais okito kuzaza na Belgique sikoyo tutozoloba après wemba ayo ndima sikoyo boyemba na ye ti bon tokani ezali nga te nazonimisa makambo mais vie carte blanche azoloba no mpe wemba na bapeti na nga 2-4 chansons okosenga combien asengi la roi asengaki bapesi mbala moko wemba mpe akomi non c'est bon à l'époque mbongo wana bapesaki ye yaki mbongo ebele akosoma mpe babiya mikili ata ya 4 personnes wana bokulu azovanda nanu na molokai na pale wana annexe na ndako te oya monene te azalaki trop bien na ngai vie bokulu azalaki fe pire vie na nga sino te eza mabongisi ya nzambe mpenza mpo tokutana na ye après bon tokokota studio ekoti studio ngai wana bokulu bango na verkis bayokanaka te dernier album na bango basala kuna ezalaki Anibo ya Kofi basala yango kuna ezalaki na 1980 biso toye kosala na 1985 de wemba akotaka so na balabala wana te bayokanaka te na verkis ti jour yango ekokaki nayebisi wemba tokomi déjà kozala na wemba bakorepete banini mais producteur azomonana te nakoki kobosana mpe mwa moke on dirait première chanson osala yango na verkisi te mpo banzembo yango eyokana te ezalaki mato tosalaka na vie mais vie na vie beaucoup komona yango ezalaki mato ezalaki vrai chanson mais eyokana mpenza te après bon elekana yango bambula nazonga na Matadi ntina ye kozonga susu na kini mais si toyebana na wemba nayebisi no beaucoup na ye en tout cas cette fois-ci tosala nzembo moto akoproduire yango eza verkis wana mpe nasi nayebisa verkis ke tokosala nzembo moko na nzembo nanga moko nasala ya bien na bokolo mpe c'est vérité en plus ezalaki vérité torepetaka déjà okito esikanga na milos moto abetaka solo donc ayebi nzembo de A à Z nga nayebisi verkis no nasala nzembo nanga ya kitoko na wemba ndenge ni omoni PDG produire yango naza na problème ya peti wana te na problème ya peti wana moto aboyaka nga ye moto aboyaka nga ngabi nanga nzembo tosala oproduire biso nga na problème te nakepa bokulu nasi naleve fe bokulu tokoze na PDG alinga produire biso nzembo nanga tosalaka nga te alingi te mante ta nazalaka na ye bamisisi mpe bazolongwa nakota na viva alingi te sikoyo ndo boya poni raison ezalaki nini raison na ye ezalaki kaka mpona nsi mpona état physique mpona état physique nanga ah bon je pense ouais mais tika boyebisa yango boye te ouvertement ayebisanga na tuna mais vie ndenge bamisisi bazolongwa nga petino nazalaka na ye tous les jours tokozala baconfidence bamomi tokendeke nga peti me ye mokolo na nga me totambolaka na ye po azomona nga mayele mingi alingaka nga mingi vraiment nalata mpe babilamba na ye ya ndenge na ndenge bamusicien na ye kutu balata bongo te vraiment soki awuti mikili ayedwenga azoya na nga baplan mpenza ya sika ayoka mpe voix na yo bingino peti ayimba suka siko ezalaki nini nesika aza koetufe yo to ezalaki nini juste azolinga kaka te so na tuni mais vie belanga na stade bapanzani bamusicien bake kuna biso totikali kaka bona botanaka na viva la musika alingi te yati atunanga omonaka te soki otuninga makambo yango miso nanga ndenge ekomaka
na lui na mona miso ne simbaka te laksene fo miso mutu soki esimbi te fo yeba oh monaka so mpe na lobi yango yebaka toute la journée wana tokoloba na so te ti bapokwa te nazongi na so obeteleka masolo ke okota na mouvement yebaka tokoze su te te na ozonga na barumbu epa bamaseya po lelo wana banovanda na barumbu epa maseya ouais donc so nalobi ka ndenge wana tokoloba na su te ti na pokwa interne vienga nake na nga olobi ka divi lobi ka nake na nga mais lobi na ntongo mpe na kozalaka aza na besoin amona nga po tokozala ne bamamba misisi baza kote me nga aza kote na ye donc pire vie na nga comme wa bureau privé quoi donc tu as vraiment donc vie na nga confidence mambo ebele ti Victoria susu ekobima susu Victoria ebimi susu misisi balongwe susu verikisi kamutu akabi bato yango na bevie na kotako oh te omonaka te soki olobi ka omonaka misu na nga te namonaka mais pourquoi olingaka te kaka nga nakota na mouvement omonaka misu na nga te esimbaka te mais mpona nini ti na yo comprendre ka eza eta physique nga moko eza eta aboyi kaka mais nazalaka na ye toujours tongo mpe soki nga naza te azosentir ke aza bien te ti nakotaka tolobanaka na baverkis mokolo kula mamba akufaki wana akozaka na bango te bakozaka te na badene wade donc bafie deni donc bayokana soki ata moke te ti mokolo kula mamba akufaki ebimisaki na morgue siko mbongo ezalaki mpenza te mpo ebimisa mera kula mambo atindi mutu na molokai po bokula lukalar acha apesa mera kula mambo abimisa bembe na morgue bokula lobi bon toke na inter azalaki na caisse d'épargne na ye na intercontinental l'air wana vi azalaki ma organise banda kala tito ke kuna ezaki ba 13 heures ezaki kokangana kofunganaka na ba 15 heures tozalaki na vie moko kukubor match ya wemba mais mwana sénégalais mabotama na kini double national de bandundu na sénégalais vie kukubor tozalaki biso misato nalobi vie mais il fallait que tu aies un peu de véhicule, c'est lobby avec ça, un bon, on a loué comme un angle lukuta. Dans le coup ça, lobby de toi, on cause levé. On cause levé. Lobby pendant l'action, à talar na coffre. Alors bagi donc seconde mais quand on peut s'absorber là balamoko. Je solo na vie kukuboro na chepe poil. So ils en ont on a beaucoup de gens qui sont là avec liste. Obi ke lourd les voilà. Kala verkisa kutaka yala te tokoti papa weba pardon akutaka yala te tokoti ne yala ningani tokomi na studio verkisa te totuni za faza na bebe santer tokomi na bebe santer baza te o faza na kichuka ezaki pe na elanga toke na kichuka na izina ya pressage ya ba CD ya ba disque tokomi kuna verkisa mona wemba klia wemba mbule kobeta ezaki na elanga pe aloba mbule kobeta verkisa alobi ndengwa bokulu alobi nga pe na yeka ndenge olobaki na joa ndenge olobaki na give ke soki na ye opesanga parti ya mbongo mpo tosala badiske na ata tu wana ezalaki waya mais verkisi lokola azalaki na besoin wemba akotika na mouvement andimi mpe oui y a pas de problème ntango tozi baluki kutu mpe mfi yango asalinga koza na fu soki nayebisaki yango ngabide oza suka alobi likambo te kasi bokende na vv santer azobenga denewad apesa bino parti ya liboso donc 50% quoi soki nzembo ebimi oza so 50%. Déjà, les 4 chansons combien à 5 sur 20 000 na l'air wana. Ayimbo mwebele. Donc alien c'est mutu na yo quoi. Alien c'est na mutu na yo. Ouais. Mais surtout bandane Johnson pena na kini.
toke wana 79 toke ti et pas de Newade. T'es pas de Newade. La VV Center. Tu ni tu bien suivi de Newade. On a causé bien à Motorola, mais bakutani sibiso, simbite là, on te suite. Beaucoup la regretté. Comment il m'a moluke nga kif. Comment il m'a moluke nga sikotala. Tala dinga ba jouer un esprit nanga. Mais on était balobani. On s'en prend. Balobani déjà. Ti l'équipe a 2 jours 3 jours tout le gars là n'est muso so peut bimisa e bembe ya kula mambo nga pe na beaucoup biso de ka to sala na matanga na kitambo mokolongo après to uti kuna to kabona na biso ya tikane na moluka na zongi na barumbu et pas ba mazea après balobani déjà alors jour mususu na kata VV ça pour beaucoup là na téléphone à l'époque mais ça na téléphone quand ils arrivent VV Center Verkis alors mutu moko momi moko amikeli alinga causer na beaucoup alors bien c'est tout sur na beaucoup tu dans 30 minutes vous pouvez le temps pour nous benga ya OK le souvent no lo banater nga ya balinga ba ya te ko ba lo banaki VV de Newade aye na ngwangwa pena la moni pena zo kota na ngwangwa la molokai fedene akote no beaucoup papa wemba ba bengi na poto na fille moko anga sura na yo dans 30 minutes anga pelo ko na salaki ba to kamati makolo ka inde tina VV Center na kota na VV Center obike de Newade nga kambi kanga ngala kota te na portail na porta vie wala mulai kaba bilai penza ye mamar kama be fia longue tu fais que ça mais de nous de magamoni umoni muto yana muto na yo ngoko chaite ndengani pour faire que ça un peu azaki cool na loba tina koti to yo kuta ba kiri veve bango tu bazakuna ba pepe kale ba soki vangu ba jompoi ba mimile balai ba kiri veve ka ba kiri veve bango tu ba kuna ka ba nyoka longo bango tu bazala klero ba kini kiri veve eta to koti akosi na momi na ye wana mikili wana ye beaucoup akosi tia bano kosi na ba master na ye balai ba nini tu timba la moko kokula lobiye moko bongo PDG siko mamatio no lo eza ndenge nini siko PDG alinga pesa mbongo mpona miso ya bato alobi non nazopesa 50% sikoyo opesa 50% sikoyo après disque soki ebimi napesa 50% namoni ka beaucoup na comprendre to te PDG te na tala vieux nazwa pena parole ko na lo na miso ya bato wana na miso ya bato nyonso nde bazalaki wana aussi parole na miso ya bato nde bazalaki tu wana nga bivie mais PDG alobi bien fait beaucoup PDG alobi bien 50% peso siko 50% après disque sur ebimi ça juste oh te jo nga mamuni ne donc vie na comprendre te nga mais vie ça la ndenge wana te et puis faire que ça nga pesa pe na soni ya miso ya bato namoni bori beaucoup la boy vie waza mo fiti ubisa yesote abando le kana kende tina njela scarpa na so kende tutu ala malo kende matonge tina place wana poka savubu na so kende nga barumbu na makolo kaka batutu na so kutana njela bayebi nga la pecha bokulu akoma bokulu alonga kuna fovie na so kende kaka na bayebi batutu na so lobela po bakumisa ngo epa bayebisa ye fovie na ke de ye komeli epe lobi na tongo atalaki nga mutu nazalaka 9h naza wana naza te soki omoi plus proche na ye bongo ezalaki nini masoni bondosolo na ye ezali masoni oyo atika bamusicien ndenge mosika akangamaka na ye idéologie na kindule kaka
po ayebi ke naza frère musicien ayebi mpenza naza artiste mais akokobimisa yo te azobimisanga te azobimisanga te mpo kaka na état physique na ngai ermo boye est ce que so oyebisa ozwaka mpe ntango oyebiseke non mais vie osala boye mpona naza boye oyebisaka ye nalobela ye te nalobika pourquoi nga moko na donc yo wana na kati kaka yo mozoraisonne kaka nazolobaka fi adimaka te mpona naza marke oyo epuis natoka mpe kini mobimba ava nabima bato mpo banozwanga te mais beaucoup naza mpe ya tremplin na nga kaka ozomana balo ntana kendeki sikoyo vi ya bandotinda bato tozalaki balabala moko na Ichari moto abanobeta lokole na Kongolo na Barumbu toaki balabala moko beaucoup nazoluka yo kende ko parce que namonana mpe su te ye moko mpe amoni mpenza absence wana eza grave petit nanga pire petit po vie mpe aza vrai vie azaki mpe vrai vie abanokanisa mpe bien lere moko petit wana banozala ne na ngai mbela azali mais tozokose makambo na biso tokozala timbo abengisinga nayaka te tinga kanda mpe eleka te nakende parce bango bazaka bagrand prêtre kaka nakomaka akofulanga na mosusu atala bandenge mosusu ejour yango mpe wana balingi bakende siko Berlin ntango bakende na bariko star na balikinga na veloche bakosala banzembo na bango wana oyebi ntango yango wana yango wana ntango wana neti bakokende mardi do dernier concert na bango eza samedi donc dernier concert eza samedi mardi bakokende Berlin de dimanche ezaka repos mardi bakokende Berlin nga na ye tika nakende nake komona kaka molai nga bandi kobwaka ngai Give Jonolo mwana Yordani po orchestre nanga kuna matadi ezaki Yordani mwana Yordani give Jonolo nga na telema kuna mais nalata nanga bien po kolata na bano lataka bien sino te abano bwaka nga give Jonolo mwana Yordani tiler moko ayembaka apemaka bachana na basoyemba balusiana basoyemba abenganga kuna ncho yaka obiki na bando okangela na guichet abandi okangela na guichet obenganga mpona nini wana basamba bazali badona bazali bayanke mpenza bagarde kona zobanga te nakomela ozobenganga mpona nini kasi kende oyebisa verkisi ondimi nga siko ozolobanga ondimi tala oza faux vie na bando oloba makambo ebele toaki na masa moko bo azala awa kutu na poto este ye mpenza aza tema okilera makambo nazoloba alobi kutu spexi na vie kozoloba ndenge po ezalaki fana ya vivala mosika ya haut niveau tika oloba ndenge nga mpe na ye mabe na ye antuki susu en tout cas la vie eza blague te ti alobi yo kasi kende oyebisa verkisi na ndimi ngabe siko ozolobango nakende oyebisa verkisi ngabe ngabe nabe no kende ka oyebisa verkisi na se ya motema ndenge alobi po makambo esimba naino oyebisa verkisi oyebisa ye ngabe tokosala ngo sikojourne po bini kokende soki mati otokosala ngo kasi lendi ngabe ok nabengi vejager yaka oyoka oki bokulu ya ndimi tokende na yo Vijager papa tina veve santé ça wana siko kutu na studio les gens nasoki nanga jour musu veve ça pesa inga pour na kota ki dans détail trop terre sinon comme mulai voilà ndio wana sisi nasoki nanga jour musu na usala baba pesa ngani ka mardi na kendo sala na usala ngaba musicien musu meto yemba okito nzembo bien ça la succès yo kutana dena verkis na ndenge na yo déjà après oso kutana dena verkis na ndenge na yo oui na kutana na verkis na website ndenge na to website na website ke verkis na nzembo na sala na wemba ya kitoko yango pesa ko jour ya mardi entre temps yo ke susu ko na mutu pona neti recommandé pas beaucoup
Non, les jours où on a beaucoup la boyaki. Tant beaucoup la boy, a ibisina ikeno, na lobina PDG nga pesa nga jour on a mon sala ngo. Na uzolanga ba musicien mususu andimaki. A pesa nga net mardi. Exemple kaka, net mardi bon ya usala ngo. Entre mardi batala nga samedi nga wana susu na na pipi te da ukuta usala ba bulu na na mimi vecha ke. Osa do petit la ko talanga a petit na ni sangi mani na bite bandimi bandimi PDG bandimi tala ko mutu na bango sa da chakira oui tondimi PDG tondimi a bo sala mo siko journée parce que bango ke ni mardi siko journée bo sala on lundi OK lundi to sala OK to lundi Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup là. Tous on est un temps bas. Na komi na VV santé kuna na vis-à-vis. Na bandu luka wala po mais c'est pas ko beta te. Pour tout ça la moi répétition mon muke. Pour tout ça la mo lundi. Donc mardi faut te répéter. Ah beaucoup là suka fait penda donc quand tu vas. Ngala na la crèche. Na matina la crèche. La crèche ils allaient tout à la vis-à-vis na Seboet. Tout à la suite, bateau musicien, pour te répéter, lundi, le même lundi, il y a un studio. Donc, comme il y a un VGF, il y a un fond là, il y a un bombe, équipement, tout ça, il y a un fond a fongoli si c'est bon ya moko kala tena tali beaucoup là où tu connais c'est bon donc les lopes na makambo ça beaucoup là yé ngaba merci Seigneur mambo simbi donc ikuna pe ba guitariste bien ba boy ko beta guitare mutabeta accompagnement lokola na yeba ki ba partition nga mona sala ngo presque tout pendele de bambalo le pelo lampa bambalo voilà nani ayebi batu bayebi ngo wemba na ngai na Milos mutabeta solo le professeur Milos il mutabeta solo le profa bote truc nous ali masanga après tu vas dire répétition la guitariste bazate profa ka mutayibi guitare nga mukolo kola beta guitare na bando pesa siko de nani mutabeta accompagnement eza garçon avec bassiste na komona Gauthier alaxérisme bla bla après ça eza tika ba mongali à peu près pour que guitare zate mena l'action ne mena betelo na beti na pesi ba intro ba nini John Pepito abe ko beta bass azala pena mikilia c'était prévu était beta on mais tokola abeti yango ping pong boy ko beta atanga ba loading ping beta na lingi te melelo akoma regreta John sala o mabe basta nanga fana beta nzembo wana obike nzembo tango bimi kaka nalikaka na zadi swana banofote soki komona yo ezali komona na tableau nakebo tshonolo rien on a rien nalikaka kaka wana soki kobima eumeli bokulukutu awuti mikili azongi ebimi na mte moni nayebisaki ovie wana azaka mongenga bayekobima tiju mosu nake natalika john olonga nzembo ebimi nakoti mbala mona bobeta na nzembo yango na place wana na kioske moko ezalaki wana na vis-à-vis kala bateka bakafe banini na libanda wana na rond-point wana mwasi moko ya liboma alambaka damage ne wana bazotya banzembo nyonso tu azobina te batie okito namonika mwasi yango liboma bando obina ngai nazotala basine spirituellement okomprendre eloko ekosimba ekosimba mutakila umekina mutakila umekina omekina anga binzembo osala ngenge mwasi ya liboma bando obina ngabe oza sine ngaba nzembo esimbi kala te nzembo mpe ebimi nasinele bokula nzembo ebimi nazwi baechantier mosusu bosali combien de nzembo moka wana oyo epanzi ko ekini mpe boucher
kini bouger penza na lobino esiku na il faut la sala ndenge nini na balole ka je vais succès je succès mbala mo ngani ngenge ya danger sikoyo na lobino na zo passer na on playback na la fois d'Isaïe ngai ready steno pour biso trois to yemba on la chant ready steno beaucoup biso quatre pardon na zo passer kana ready na steno nga bite kokite faut to passer bien na beaucoup le benda na kina coopérer ngai mo na vie kalonji mo réalisateur il y a la voix d'Isaïe il y a nini service kini émission kombo ebungi ndenge koma mama ngebi ndenge koma karibu variété mais les on ezalaki na komo mususu each parade spécial ok kina sinale feka lonji ngano tu fallait to beta na pesi balar na ngai poka to beta na beaucoup mokili mona mais kina coopérer ti alobi on bo ça va petit na pesi ba mbongo na obika kini faut négocier no mo balar na pesi la via ndimi na vi ok kendo epsa wemba kasi samedi bole kona mardi répétition na viva la musique na vis-à-vis na yena beaucoup na sinale beaucoup vie tozole ka na samedi na each parade spécial alobi te mama obris kona linga toleka vie toleka kusala biso bien ponga pena leka kaka na ye moko bamona biso et vimbisa masolo na bikala te kuti vie kalonji azoya bato malamu bazanga te bachaka bapui pe basalaika non tozala ngo eza bien eza vrai idée bobe tobeta ngo wana lero na fiki moto azopela toleka bokula ndimi ok kala te vie kalonji alobi aye koma bokulu olobi ndenge papa wemba mpona émission ya samedi tokoleka nga c'est bon ti tokomi mpe na studio jour yango mibongisami nayemba mpenza donc ndima te ke neti chanteur moko donc na essence na calme na donc nazoyemba mpenza na mongongo ya jonolo na papa wemba sentiment ya basa eroise to nayemba mpenza na calme nyonso na essence nyonso tokutelembi mpona koselaka ye didobiaka na kolalaka te kuta atikaki nga nzembe panzi kini mobimba nakomi mystique alors bokula yoki ndenge wana atyo sikoyo atuka partout nazoyoka nzembe yango ezosala ngenge lelo tokobeta na moto alutuyaka tokende oyemba premier concert na viva la musique na moto na panza place wana ngenge osana te ti bokulu ndenge amona ekalobi no sikoyo bandule tu ifo ozalaka nakendeke na concert na bamusicien te nakendeka na bokulu bamisicien bakende inga na ozelaka bokulu era okende biso batri ba iner ali biso de toke koti na kar soki na matete toke nzembo bosuka beno ozalaka oketo akokende nyonso yango démarrage yango sikoyo donc au passa beau moment na vivre la musique quand même au bêta kuna te mais au passa quand même moment moi bien effectivité mais nazaki collaborateur na ouais sikoyo ni sala ki au benda kwa musique vie parce que bon via yem kuya na mikili batiki ngai tant batiki na moni kaka to ba ina ba ready wana
ba reli kuta bano yemba pla pa rôle nanga ya okito reli muta bano sala ngongenge awana poto awana ba okito ba jana mikili ba yamba bango bien ti komi ba tiki ngai na frère nanga moto bano sala balabala moko tu ba nepe banda kala banda na matadi tiki me za mwana kini kalume gi kalume komona ye muta ayo zanga o choto ko ta biso na tishori ya utaki na Shockstar ya utaki na Shockstar ya utaki na Shockstar na bozi tamba longwe ba yo sala mouvement na on ba fifi mon fude na zo mona ka shok ya t-shirt ya Shockstar mouvement bozi na zo linga ngate masa na lobi ya ga tokota obi na kota na Shockstar na t-shirt avant 2 jours la sortie linga t-shirt te pona bano mona ka bozi ko sala mouvement te l'air kwana te sikoyo nga tune question obi bokamone na vie tant ravia mimba musu na mikeli siko via tiki yo mona ko neti déception quoi ouais déception peut-être grave kende ni via botika ngai bo ngam na zana ya tiki ngai pire petit na en plus siko enta siko bulu mama ndo ya na kende wapi siko na vanda ikaka ti master na peto changa mama ya to ko na biso na t-shirt na bozi wala tu comment t-shirt pour t-shirt comme moi biso ya ko pesa. Ah bon? Oui. OK. Oui. Un t-shirt ça comme biso ya gina moi non singa mna pesa kumbongo si je me trompe pas oui daté mais en tout cas non singa mna na comment t-shirt on dirait oui OK quand on commis kuna na ko ba grand-père ngamna pesa comme grand-père oh il me de pesa bozi comme grand-père ngako tuna ya websa oui sérieux bena ouais après moi on a insisté quand on kende na komi pe na pa grand-père ah oui au côté moi est passé pe les pour déjà na wuti na vivre la musique donc ce qu'on a wuta kuna de temps sur grand-père na sala nga pe moi la big wuti place moi la CV déjà dialobi ah jo ah oui bon grand-père to yeba déjà kala mais a zo nga pe na mouvement te po a choc na zongi le sousima langa sa nga pe mona salango biso na grand-père. Ah bon? Si, langa sa. Oh, le Shockstar. OK. Le Shockstar ngai les 5 premières chansons nga mona salango à part Mbemba oyo be na utalango na langa sa. Tous les bandes nga mona salango 5 premières chansons nga mona salango. Le Shockstar. Le Shockstar. Première chanson na ngai, première chanson na biso ezaki La Baran. yango uti oyemba ngo studio mwana siko moza banana banai mwana siko Shockstar za banana banai ezaki ngai ngam nazo recruter kuti ba musicien na Shockstar premier chanteur na biso isa Kofi Alibaba ba guitariste na biso akompa azaka pe na mikina Carole après na ikolongo na mouvement bon va de fauna va de ba comme neti ya bango de bo comme neti comme ya bango quand même et comment qui après bango mais ngam na banda makambo ngam na banda makambo nzembo tu ba ko yembesa kyanga OK OK bon alors que na bozi beaucoup na bozi na grand-père ah John neni na koti na mouvement kota au master petit na kota na OK na koti nzembo nino yebi na banzembo na nga bina ebi tutu mona na ebi tutu nzembo ya niarka wa OK yango bando yemba na nzembo susu entana side machanga mbala moko machanga osaka ngamba moni wa tena wana sali déjà on a pas oso sala ngo de yo moko parce que inspiration machanga utai wapi machanga mais na yuti ko expliquer uti na uti ko expliquer ça okito mutebe baki okito mutebebaki na bando yo kango travail bima et bébé enta bando cassette bébé enta bando beta bando parler la langue tana 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 solo ya mpamba ti mbeto na motema nanga
mpe alali kuna natuni na bato bayebisinga azali mopaya nsima mikolo akozonga na ye viva Madolina bana brasa avula nalilaka bavula napesi sango na Kinshasa sango elongo Kinshasa ekoti Kongo soki bomonelinga mwasi akokala lokola soleye oyebake ye wana banalingi oyebake ye wana nakobala aleka na nzela bato bamukani kingo bokene mama ye mobotala ndenge balati platre na kingo akota na boulevard accident kakakaka bato bakonfirme ke ye azali leki ya Lucifer menga yo vraiment nalingi ye me kombo apesinga kombo na ye Valentine Matsanga Matsanga mama Tsanga Matsanga Matsanga Tsanga Matsanga lele Tsanga Matsanga Matsanga mwasi kitoko Tsanga Matsanga Matsanga Tsanga Matsanga lele Tsanga Matsanga Matsanga kana lela mama Tsanga Matsanga Matsanga Tsanga Matsanga lele Tsanga Matsanga Matsanga Fifi Mofude oh Matsanga tiku tiku kuku vous connaissez Matsanga c'est ma bien-aimée que je chante beaucoup allez Matsanga viens napesi sango na Kinshasa sango elongo Kinshasa ekoti Kongo soki bomonelinga mwasi akongala lokola soleye oyebake ye wana minute na langue mosusu enta na bloke bamelodi tu wana ndenge wana osalelaki yango yango eza cardo donc diske ebebaki nango ebimisi son mosusu ebimisi melodi mosusu soki l'esprit te obongisi kasete te mwana mpe ebongi poko obongisa yango mpe eta okito ezongi nango susu na rythme melaledi na langue mosusu na bloke bamelodi tu wana beta guitare nazwi yango beti nazwi yango ate bozwi yango mwa batemps mesalamaki c'était comme ça quoi c'était un peu ça quoi après omemeli nzembo wana ya Matsanga Matsanga nazo tozosala yango boye ayebisi matu beta gling glang 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 pam palolololom pam 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 na ba guitare bom to repesa tunga mona sala matu ache matu grand guitariste donc ça dit na ba parole nyonso mutapesa eloko te yo moko na ba partition na pesi sango na Kinshasa yo moko na moko allez to répéter yango eta nzembo eye na makambo ye osala antichoc bokotela ko studio donc tant tosali nzembo yango ale toleki na émission na hit parade antichoc neka orchestre moko aseka ebimi na ekili feve tato leki na studio na nani na la voix d'Isaïe tozozonga na ndako obike na balabala to babikala nyonso baregistre banzembo tozoyoka yango ezobeta donc esala promotion te yango moko ezobeta obike na verkisa ayoka yango donc nanu concert wana ezalaki direct mbala moko leke ezoleka mpe mbala moko ok na babikala tozoyoka yango donc tosala promotion nango te mbala moko ntango ekomi ke verkisa ya kopona banzembo mpo tokota studio ayebi deja nzembo apeti wana efe ezala ozomona peti tshonolo Matsanga wana fo ezala ifo ezala me aluki so nzembo mosusu aluki susu nzembo mosusu ayebokaki ndenge na ye moko chicha nzembo ngo mpe yanga kaka mais chicha toyebi kezala nzembo bozi yanga bozi mpe azala claire aloba na ye kaka po ezango makambo eleka
aloba eza mpe aloba vérité donc badroit d'auteur nango ye moto aliaka yango pour l'instant ye moto aliaka yango mais na korécupere yango mpo se le batemps ekoleki déjà mpo ifona récupere yango mais ya yebi ke eboponi atikaka te so yebi ke ya nzembo na yo parce que lelo mpe mwa l'état alwa ekoma mponi atikaka te mponi atikaka te soki si esemesi ezaki nzembo na mponi atika yango te tuna ye botuna ye mpenza azala franc aloba yo awebisa bino no eza nzembo agive nzembo baalena eza fre nzembo banzembo alena nzembo akala avant bamatsanga ozo comprendre ti elena ezaka kolela momi te grand père azozongisa baréponse ndenge na ye ezaka kolela mo bongo te okoma kotura chicha bongo chicha yoka grand père po amonika kombona sino ekobima yoka yoko ozotuna banzembo akala trop esekisaka nga kuta yo tuna banzembo akala trop alingi komona nga ebima te orke soki azaki visprit alingi aloba kaka nzembo wana eza petit na nga give ye moto asalango oki momi wana azotuna yeka nzembo yango eza kitoko wana baparole ya kitoko basombela rompo ya victoire balitututu sikoyo bosala quand même voyage mpe na antichoc alors mpo na poto te tosala voyage na ye te malgré succès wana nasala voyage na ye te nalongwaka nasalaka fatuma bineta nasalaka fatuma Fatuma Bineta Fatuma Bineta nzembo ya misiki wana wana bineza wana ba chef d'œuvre pena wana nzembo ya mystique œuvre d'art pena donc etikala nayoka yango lelo mosusu yango wana nga naza mpenza autrement créé kaka lelo moko nayoka yango nga mope na comprena te aloba boye nakutanga yango wapi vraiment en tout cas vraiment c'est incroyable mais vrai malgré succès oyo manzanga esalaki nayaka na ntichok te nga nayaka na série ya Fatuma Bineta babimaka poto te bango babimaka poto te série te nga tokutani na bango na poto ata deso koyemba ye na poto lakini toyemba na ye te ok parce que ça ni batiko to bango bazwi voyage parce qu'apparemment nasali Fatuma Bineta ezali producteur mosusu molende kwikwi ye moto abimisaka te molongwaki na t-shirt wani olongwaki pa bosi poni olongwaki te mais asalaki nzembo nakuta mpo na vv sentir bamonopesa na vv tozwaka 3000 zaire ata osali nzembo ndenge nini ezala ye moko nkolo mouvement banozwaka 3000 zaire azwi tokutana ve molende abisinga petit nangi osalelanga nzembo moko boye na produire yo ntina alobi 100 000 zaire apesi mbala monga nzoka nela ndule eza grand la kuna nazwaka ske nazwi mbala moko kosala nasalaki banzembo wana verkis asepeli te balongoli ngai balongoli nga na mouvement noa koyemba su te barevoke nga kwa suspension indéterminée après bon nga mpe na Fatuma Bineta efulami angenge kosala te verkis ayokaka deja nzembo ya petit wana ezosala succès aponiso nzembo mosusu ayokaki ye moko totoke na studio mbala moko banzembo mibale ebimi ya ngai chicha na matsanga ebimi ya ngai siko nkolo mouvement nzembo eza te esali propre te epesi neti kaka propre te ngai mpe na motema na ngai ta babimeli ngai na baverkis na denewade opesa nzembo wana kaka chicha epai ya bozi ngai mpe na motema bigiste puvie na nga aza na nzembo napesi nzembo bapesi nga mwa folar moko boye nandimi kaka azwa nzembo yango me bambula eleki nzembo fo ezonga ya ngai nzembo ezalaki nini mekana koyemba ntango moke chicha ezalaki nini bakondition na ye apesaka basombela ye rond-point ya victoire na ntango apoko aliamo aparti
moto keleka te moto aleka te kaka batala alingi bango te nakomata yomuka nayebi te mami akomisinga komplexe boyeka yoyo merci cha bakondisa arika pesaka basepela yerompe ya victoire natango apokwa yango aparti motukeleka te moto aleka te kaka batala yo ndenge akodeka na lolendo na ensombo komi yango na sourire ya mwasoni matono lokola nalingi ye eske akolikanga bapatron baweleli ye alingi bango te akomata edonguta soki akolinga nayebi te mami akomisinga komplexe koyenga yoyo merci ta naluka moya tomonana na ye tosolola alete luka kwe naletela ye tutane ya pembe na bible na maboko na chapele amonanga sangwe kaka po tosolola na ye okola nalingi ese akolinganga bapatron babeleli ye alingi bango te nakomata elobuta fiksi yango nayebi te mami akomisinga komplexe boyenga yoyo merci cha kita natandi maboko na se abebe sande nakobenga ye kita ye otita asita ndenge ya kodenda na lolendo na enzombo momi yango asuka na nzembo chicha yango ok voilà obiki yosana mwa ba tolo ba ozana ba tane belé obiki osapa animation elo wono zangwa timbe mame wana ezandeni timbe mame chinge mama kiwa kala malambote kiwa kitu kilibobo kiwa kuela ko bongele meso mwene mezaki ngati unasala animation sai kasomo ko boye abano imana na zaiko wa gala ye mutaka na animation maintenant on va nous animer on a un concert yo sala ki onte yo kana mtu animation mais simba ki animation pe simba ki yo simba danger bongele meso mwene juke wana grand-père Mudibimpa grand-père voilà sikoyo mata dinja dankisi wana ngai sikoyo oyo kosala Fatuma Bineta wana oyembela mutu mususu oyembela sikoyo na compte na yo moko na compte na parce que apparemment to baneti yo ndiko évoluer no yo moko apparemment to le ba ouais c'est vrai aux ba groupe mais on dirait c'est-à-dire on dirait leadership ezolando kaka quoi donc ndenge na uto yebisa on a autrement créé donc naza penza naza inspiré quoi donc naza garçon inspiré quoi donc ba esprit ya ka ngomoko na lota ka banzemba lota na lamuki na ngona tongo pe nzoto na lamuki na tongo ba na bandu luka ba partition na butu na ndenge na lota ki na sai penze donc c'est pas donné à tout le monde quoi donc en tout cas siko oye ya mikili ndenge ni siko ne ko ya mikili ngamoko mais na bosi bobe bana raté hein quand même na bosi bobe bana raté to be bana raté parce que na tana ye mikili na sala ka 1 an pa mo yo ya kana 1900 combien à 88 na sala ka 1 an pamba ba expliquer na kini ba refoulé pour ça venu te place to kuma ngena to no beta concert na Suisse ngana ba rigo sa na ba cartouche na ba tumususu ka to zaka na bango batika biso ba mususu to kenda ko beta na zaki na passeport de service les roi na boka te allez siko na parler to bano za la place ba musicien ba la lo yenge ko marate
va et vient bano sala na Genève ba yokanga biso kuna bref quoi tout cas bakangi biso mbala moko ngana utaki kini mbala moko na moni lipapote na moni lipapote na komi na kini na choix ezalaki te na bimeli grand-père bandimine na zonga mouvement ba verkis ba yoki ka mwana wana batindiki azongi na mouvement akozala te na moni ka bakoti na répétition ba ngana zaki mopai ba betinga indif balekani kaka balekani babengi bosi pecho akozala mouvement te sino tokobotola ekima na biso mais grand-père ntuka alingai ne na zonga tina moni ka baleki nga mpe na rêve ka ba ekolongola ngai nti baye wana grand-père obisanga ntuka obike give balingi oza na mouvement te mais oza na problème lekelanga na nga nalela kutwa mpo namonaki choix eza su te nangi nadiembela kote ya grand-père ozonga mikili mpo nazalaka na mouvement oyo nabetaka ndule parce que vi na ngai eza ndenge wana balongoli ngai ti grand-père la déception mikili déception balongoli osusu grand-père ayebisingaka non soki problème ezali bimelanga na bano dépane yo mais en tout cas balingi te oza na mouvement analongo ete jui mosuku tu nazwi momi nanga moko boye na bando bimala momi moko ya kitoko boye makasi na kini kuna momi yango azalaki journaliste ntina lobi tobimela verkis osenga ye pardon tosenga ye azongisanga na t-shirt momi yango ntango akoti kuna baoka verkis mariana ya pie non, je suis pas seul, je suis avec mon ami. C'est qui? John Olo. Félix l'a fâché sur ma belle. Oui, n'est pas lui. Oui, n'est pas lui. Petit gars, l'ingara yote, na episode na l'ingara yote. Et nga, sali neni ve. Alingara ngate. Tina longue pe sususte. C'est la deuxième fois na la sayi c'est au Yamikili. Na osa c'est pour la deuxième fois au Yamikili. Pour la Yamikili, lumière font on l'a déjà. Donc comment il dit na ba Fatuma bine ta wana esali ngenga kusala te na bambongo ebele Fatuma wana ko beta ngo tango après refoulement na yo to beta comme avant refoulement OK après section les autres continuer comme ça ils ont continué tina zongi na kin ne kuta na suna madame Bakala abengi ngai na braza na kusala nze banze mbomoko na salaka eyokana benda trop te mais na zola ngola ne trop donaki na position kwa Mikili comme je vais naki da mbongo donc OK sikoyo naza muto mo ngana tuna yo parce que ndi to beti li solongo on dirait na batubabi un moment John Olo se livrer na ko baye ba plan ezanga ni Mikili kaka Mikili ba mitema mabe wana zaki ba mfutuma wana na poto awana poto wana deuxième tour là oui mais comment c'est laissé qui c'est dit comment et ça que au kota na makambo na bizarre kwa akomi komela koleka bato na kutaka bamela wanta ozongi ka mbala moko esprit ba memi ba mfutuma ya bato akini wana basala na bongo ozomana bon mais par la grâce de Dieu na bima kala tango ezalaki mbele nga na yo tozokoze te il faut yango ezala mpenza te mpo yango eza ndenge wana donc soki omeli te kosolola te donc soki olalaki na 1 heure oza nango te yebaka na ntongo kolamuka na galere ya mabe il faut ozala nango soki eza ndeni donc drink mo boye oyo eza neti kaka yo moto okoma no radio avant radio ebete faut tia pile ozo comprendre donc soki omeli yango te ezalaki suite à déception to kaka boye okotika na comprena te donc mpona mouvement kaka ndenge na uti oyo ezaki esprit ya juste te bamvutuma envoûtement sikoyo otika mpe koyeba te place eutaka bato akini kaka bamusicien kaka bamusicien bamenasanga mabe sikoyo le baomona yo
Oui, parce que non, yébina, moi t'es ce que quand on va penser ça, moi t'es John Loa, moi t'es John Loa Beba. Papa le bagage, oui, c'est grave, hein. Mais nous avons autrement créé. Njambe alinga mingi vraiment. Si la rendez ozonga rendez na tikango tango na kendeki Jérusalem. Pona mona ika nzelango antoka pona bima ifoka na luka Nzambe. Tika mano beta même musique religieuse. Ah bon? Si, na beta. Musique religieuse enta ngengepe et même ngati Jérusalem. Bana na Jérusalem kuna nde na keno lobela makambo. Le Seigneur vraiment kozonga na ngai na kotia osimba biloko wana te. Lelo soko meli yango na miso na nga na oyilinga yo te. Ouais, na oyilinga yo te. Na oyilinga yo te na kokangisa yo kutu. Soza masa ko pesa bato tamsu baza tile to so baza na monde bato. Te za biloko mabe penza ba yo ba melango na te ba meka ngo te ata un jour. On so meki yango tikali hein. Soko meki yango soko ba makasi te otikali. Me bato musu pe na yebi ba meka yango me batikala te bazali. Me soza makila mabe a. Osambwe. Drink bena osana. Siko za nini donc kwiti ka ukomdoka kwiti ka. Makambo sa loye ba sote. Teka babiloko na teka babisho na teka babilamba. Ba million pende kufata. Ozoye ba note. Ozoye ba me ozana choite yango nde. Ça dit faut teka po obaye. Il faut ozala nango, il faut mela. Pourquoi koloba bien. Pour solo na batu. Et comme son et quand ton esprit a complexement devant ba tsoki yango ezate. Soko ozana nango te mais osage bien te. Soka te ozana nkema. Donc ozana manque. Donc vous êtes malade. Ok. Donc ça bien te penza do eloko moko mabe ba ba kenda na ngona kini na mboka pasi ne ngona. En tout cas ba sala mabe moko makase. Pas na kini kutu batu ko da meza na ngo eloko pamba. Ah na miki. Bona miki. Bongo na kini. Ele ça be fort hein. Et puis ça be nzala danger hein. Ti tamu soko za na ngo soko za na kemo koliate. Sur un kémogoliate parce que sur les cas il faut qu'il y ait rapide toilette. Articulation ni sto ya nzoto et bukani donc vous a suma caste donc avant kuma bien sur melango mona de uti pena makolo bana matati na nzoto tel pe figure comme bogar. Tu cas eloko mo ati babenga mondonge. C'est quoi l'époque où on a somba web? On somba web, tu vas y tinel. Mais si on a pas sous ta tinel. Mais parce qu'on a pas été na banganda parce qu'on a été. Parce qu'on mbila siko kwela mimi na nganda te. Aba kwea mala mbala. Ngamo na pale na lakini na pale na ngai. Tala mindele bayaka. Bako baiwa. Bayako somba wa plan zo miteka. Mbongo pezo kota, mbongo ngo kende kaka. Donc yomo zo teka yomo pozo baya ngo susu. Nazo baya na. Mais au sale économie ta? Au sale économie te. Yango na suki mutu amela ngo te azo teka ngo ba mona yepi na landoki. O baso zui o so pena grand peine. Ba succès nyoso oyo sala. Tant nyoso passer la musique. Les baloba musique ça na kisi. Est-ce que mutu pour ça la succès ils doivent passer na banzela wana? Mais rien ngai na salango sangwa na mona pengenge nango. Yo simba gwate. Na simba te. Yosko simba gwate na vina. Rien. Na simba na gwa na kipeti na bater kuna na matadi. Gwani gwa ba momita mususu. Ah OK. Ya ba coup de tête tout ça. Non simba be. Yando simba be. Danger. Betu mukule de pas quoi. Betu mukule de danger. Na mutu na ngaiza mesi. Netika 100 kg ba betu na mutu. Ah bon? Danger. Les rois. Mais ce côté, tu peux pas me coller, comme on a vu ta rouge, il a mis un chétan à Dieu. Et l'on a payé un biseau. Comme on m'a dit. Et on dit, John Lolo regrette ma carrière. Soza so vandi bota la carrière na yo, et l'on y regrette.
accepter la volonté de Dieu, même ils sont différents de la nôtre. Donc, tout est le cas, on accepte Nzambe, mais si à Salangara bien. On comprend? Bon, voilà. Je ne le pour toi aussi. Avenir musical, na les andegani. Na uti ko sala ba ngubulu na kene. Uti sala bulu na embeli mukonzi mboka. Nzembo kitoko. Et puis ngamo na sala sur 4 chansons. Ils sont formidables au cartonné au sanate, ça bien. Banzemo na sala. C'est vrai. Relation on a un musicien. Tout ça bien à tout hein. Batu soupe tout comme la TP bazali na bango menga za na bien na bango. Voilà. Trop bien na suka. Les loto avec de kuta na yo boy. Merci Seigneur vraiment ndenge émission eleki Nzambe akumisama. Akumisama et na pesi mbote na bandeko na ngai. Nous surtout petit Johnny Chimbalanga, Adoli Antombi Avanga et Johnny Chimbalanga. Jean-Jacques, hein? Et puis et petit Jean-Jacques, Jean-Jacques Lufuma, petit frère propre et Kokombala, 8 fois Ballon d'Or. Momi Badaba et Bele, Massa, mais si on a bien tanga bango na koka aussi ça bango te. Bino tout na pesi bino mbote. Petit Pichou, cartouche. Bambote trop kuno zali. Rajaveka, mutu na ngai. Thank you very much. You are spirit mutu inoubliable. Vraiment, en tout cas, na pesi pe Sepelas mbote, Bena Sepelas na Lille mbote. Na pesi pe Taoré mbote trop. Je te salue Taoré. Oui, bi. Batu baza trop, hein. Okomo lo bakomba Nzambe trop, hein. Okomo lo bakomba Nzambe trop, mo sambela mingi, hein. Ah oui. On a bien croyant pratiquant. Si. C'est vrai. Okay. À ceux qui étaient, mais toujours vivre était, hein. Voilà. Na uti kini ya menace na zui. Voilà, on est kaba ba musicien là. Ba mikolo ka na uti kini mais na songa mbangwa bataka ko mingi, hein. Moi été Pani. Pona étoile na ngai. Vraiment. Na ba toto kola na bango, na ba famille, na donc bataka ko. Kini penza eza mboka moko Afrique eza mboka moko mabe. Balinga biso ba mapotote. Ya solo pendate. Ah bon? Ozomaka mutu alingaka yo te mais usala ye rien. Pona ka ilambo ulati kaka ezange problème. Mona mutu tolo miso mabe ngaba no kama penda ngapa. Na sali ye ni mutu. Posu mutu atali miso mabe elongi efunda eza ke kalatala mutema te. Posu na tali yo miso mabe o sentir que do euti na mutema. Si. Donc, bato mabe baza trop. Mais Nzambe alimbisaka. Voilà. Mais après, Nakin beaucoup quand même na grand-père. Grand-père, tu sololaki na ye na téléphone. Na téléphone, caméra vidéo. Na WhatsApp. Banzia mono pe ndo simba la voix na ye, hein. Ah, tu imba bien na ye. Pour un grand chanteur mutuana. Grand-père, Mbouaki. Ok, voilà, merci Nabino Bandeko pour la division. Je crois que dès le baki na dobi côté ni sur rigueur ce que moni ozana mutuna moko yo par exemple olinto tuna kuluto na biso jonolo azana ye polele ye benazali pona tout le monde ye bisa biso to kobenga kuluto to koya to ko sora suna ye parce que eza musana ye il faut à penser à pegar la sango boy. Souci de biche zali, bano le loba comprendre. Pour mba on peut l'équipe moi trop. Mais ceux qui bana wa le loba comprendre. Bato basala yinzela pour seriman tangeza ko beta. Ba fatu mabine etawana. Tukutana na vede ni wale. À la fois déjà, auto le ka
na nzembo yango na guitare sèche na la voix déjà ye peti osali nzembo wana kosimba te beta tobeta ngabe kosimba alo ntango nabimi na bosingwangu ngabe na bangi na bandoki ya boye nazobeta na bango mondenge eza grave aparie na bango en tout cas ifo nakendeka naluka monama nakomi na parle na suis là epai na balozala na Claude Muyeye na Busumelo na suis là na tie na poche nayebisi ye mpe te nabimi kaka nakende koluka nganga mpo na bangi mambo adene wale ndenge toparie na ye nakomi na mularo wana bulu nanga nakende mbetengi nayokaka mbetengi nakende mbetengi place na ozokende nayebi place na okitela te nayebi mboka moko na okitela te na bandosala babulu kaka na place wana na mularo wana tie esprit moko elobi me ndenge nini vraiment tie na kati ngambo mosusu ozotala kalamu ozotala ngingiro ya mabele kuna nakomi wana nayebisi seni afana zwa ngenge pene fona ngende osimbaka kisi peti na ngai namona mpenza natambola kini mobimba na echantion na ngai ndenge namema nakokotisa na nganga natambola kini mobimba na baseconde nazoka chafutuma bine te ezobeta na bafenetre ya bato je te dis la vérité nazoloba oyo fetuma bine te ezobeta na banzembo ya bato na bafenetre nazoyoka ngo ezobeta tina ezongi esprit nanga ezongi place nga nalaki motema ebeti nkunga nakende susu te nzambe aloki priere nanga nzembo yango osala ngenge nazonga naye kozwa masa nanga Claude Muyeye banozala parle moko nga tokondela volisa ye tokanaki na lar tobandi kopesa bajournaliste beta nzembo yo moto ya radio beta yango sifa tous les jours donc en tout cas ezala nango mpenza kokwa mpenza te promotion kaka ozomprendre beta yango sifa yo beta yango 10 fois yo nazopesa bambongo masa nanga kutu alala la voix déjà ye basife bautiango afie boloka beta yango 2 fois donc nzembo ekobima cartonne mais bato tu bakayebi kakisi olikisi te ozomona suka kaka nzambe ayoka yango prière voilà Didier nayebi ke toomona na kala mingi te merci na bino nyonso bandeko bolandi biso nalobi aoke la porte est grandement ouverte mpo na bino nyonso voilà soki olingi tozonga mpo tokozwa sukulutu tokozwa ye mpo awa tokenda mpe kaka ndenge wana awa ezalaka aller retour aller sans retour ezalaka te donc c'est-à-dire retour wana eza mpona demande na bino yo oyo kodisposer temps obi keno bon voilà Papigen zonga keno ozwa kulutu nakoya kozwa ye d'ici là portez-vous bien botika malamu le 24 naza na Genève epai ya ndeko na biso zi nagodema kolusu conférence de presse wana tokozala wana biso nyonso na bateli mola na bagisele wumba biso nyonso tokozala wana na Genève napesi mbote ebele epai ya Sebine Dombasi mbote lisusu epai ya président Dos Santos motema ya maman Angèle Diasuka joyeux anniversaire Angèle Diasuka mbote lisusu epai ya mama ni mama merci pour la première dame à Lausanne voilà motema ya Gobelisha nazoya na Genève nakoya tina ba Lausanne wana voilà botika madame merci beaucoup merci pour le tour merci Pigen Tolo Bella Vie merci beaucoup merci mon frère allez bye bye Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Parent Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Nsumu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama adenani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Nakitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama e Mark Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama e Gina Kiabu na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh Germain Mambuya nani alula yote oh na kitoko na yo
nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi astre ya mama Ambrogeni Dikengele elemba la Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi astre ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Mouzeanta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich Chabani Manuel Mac Gisèle Niengetan Karine Yenga Boule Mwana Paris Chifa Kamba di Malela Ado Senga di Sengomoka Edo Zola na Suisse Patrick Luzolo de Genève mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe mokonzi Jimé Chapa de Paris Antonio de Mavakala Lando Kunga de Jenna Spaniel Dombassi Géo Kisunga de Génie Taziro Tazimambo